Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Parce que ngonga ezokoka. Na prière nanga ta on azo sambela pona mboka. Le Seigneur a bisinga na tuli nsambe mutuna. Pourquoi Congo bat bazo sambela mais il y a tant de problèmes oyo bat bazo vivre nango oyo makambo ebele eza ko se répéter ya mabe. Le Seigneur a bisinga le 1 parce que bat bazo na katsa ignorance vous avez abandonné ou tali vraie doctrine na bino. Le Seigneur a bisinga po sambela mingi pona ndeko fayulu parce que namonaki ba betier coup de ba betier masasi namoni akufi bo oyo nganzambe nazo préparer na mboka na bino ya Congo nganzambe na yoki kolela peuple congolais nazo préparer arriver ya un ouais ya we wana mais avant we wana aya nganzambe na poni mutu oyo akobongisa nzela voilà tango natali boye nde namoni mama Olive na monie na trône ya Congo de Dieu créateur nzamba zolinga ko sa volonté na deux amis tuna na bisoto je suis qu'un simple messager na yebisika onga na moni telepo na ngote to soutenir am konzamboka mais ce qui est là quand je suis en train de prier Dieu me dit oyazo bongis naza conscient nzambete et Dieu me dit na yebisa peuple na ye voilà que ce qui se prépare message na boko pesa maman Olive na sepeli makasi parce que ngapi na tuna nzambe mituna comment une femme au sommet de ce pays de biloko nzamba tangeli un amoni motema na ye de deux les ancêtres de ce pays ba accepter azalokola Moïse mitako préparer arriver à ouais mais mutu faza na ba qualité ebele donc eloko mutuya maman na biso en tout cas que le Seigneur abatte la yo na yebi que ezali au-delà ya makasi na yo parce que yo poyebite oko sala ba effort mais lobi ya mutu ezala nzambe ne mutu abongisango o bazo sela nzambe na solo que le Seigneur a continué ko restaurer Congo na peuple nango mobimba bisika tozali. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabiso. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle, monétisation, oui, première vidéo gratuite. La Italie, déblocage de paiement, gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nyos Italie site Nayo, Bengabiso. Les beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Un grand merci à tous nos abonnés, un grand merci à notre sponsor, Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui sponsorise cette chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à ma femme, Lydie Moukadi. Je salue mes enfants. Un grand merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Un grand merci à Denis Mossolo du côté réalisation. Je vois encore Elias
Merci beaucoup pour votre savoir-faire. Hein. Voilà, un grand merci encore à notre sponsor depuis Canada. C'est lui qui soutient aussi cette chaîne par rapport à un petit rien. Et voilà. Donc ONG, donc bientôt on va annoncer son ONG. Voilà. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu. Je pense que vous les connaissez déjà parce que ce n'est pas la première fois qu'il passe chez nous ici dans nos émissions. Voilà, l'homme de Dieu, je te dis bonjour. Bonjour Ndeko Mokadi. Bonne santé. Wa Yesu azobatela biso. Bonne santé. Mikolo ebele ozomona na te. Vraiment Mikolo ebele vu ba prière na accident na hôtel ko connaître. OK. Yango salaki te tozaki na mama emo. Mais le Seigneur a fait grâce, ça va. Nous sommes les gars qui ndenge nzamba ngaki. Kasi kama biso na losambo tokutana mozindo ya émission lelo. Yesu merci pour yondo nzambe na Congo na mokili mobimba. Pambola chez Biso TV ba inoso balandaka ngo Seigneur ba mona molamu na yo. Tu ka émission oyo epesa kimia na bandaku ba inoso ba ko partager yango. Grâce na yo pesa la partager na ba vie na bango. Nyosu ya yo te nzambe ya désagrément za la musique du début à la fin dans le nom de Jésus-Christ de Tobombeli. Amen. Amen. Voilà, mesdames, messieurs, l'homme de Dieu nous a appelé à l'oublier à un message pour Mokanabiso, Motonanzambe, message en Wazanini, parce que peuple de Dieu, a besoin de yoka mayomemeli bango. En tout cas, na pesi biso bambo tebele. Biso tozali peuple cri, congolais sika tozali, et le Seigneur alingi biso. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a continué à avertir biso dans le domaine de la spiritualité. Okay. Et Nzambe a continué comme ma biso na profondeur à l'osambo pour aibisa biso parce qu'après accident, na soit que décision que na kubon de la soupe na mboka te parce que et ça parmi biloko o ememela ki biso accident. OK. On a que ça la déclaration na ngomba mangengenge lusizila même dans l'église après la déclaration na bitumbete le maki parce que bat balingi toujours ba envahir mboko na kati il y a hypocrisie basala kosopa makila. Après accident et le Seigneur a dit à Josué il faut continuer parce que ma bé eza ebele zo bungisama na mboka oyo. Tant on a moni yango et pesa kinga makasi na zonga suna losambo. Tant on a bandi ko sambela ndekolo azotalisanga mabungisi wa zo bungisa pona Congo. Oyo na pesi déjà annonce na peuple congolais partout zala mutu na esengo parce que tant ezokoka yango moni que le Seigneur il faut amener ma biso na haute restauration et ont tombé bien na uta kolbelo mo papa il y a 100 églises kimbangiste na pesa ki prophétie par rapport il y a kokokisama il y a 100 ans o ezali pe libération ya mboka Congo parce que na 100 ans de Abraham azoko ma père o azwaki fils il a promesse azala ki héritier et maintenant Congo azoko manota oyo il faut amona déjà bonheur par rapport il y a promesse et d'autres patriarches aussi autres en respect mingi tozo reconnaître misala na ye ya molimo na mboka Congo même sur le plan politique le prophète Kimbangu oya salaki et biso tozo landa ba trace ya batata na biso wana pour na continuer mission na bango parce que la Bible dit Dieu n'est pas un Dieu des morts mais il est Dieu des vivants tel que bango baleka qui continuité faut zala parce que dans chaque génération Dieu ressuscite aussi de Moïse bato basa ba libérateur. Et voilà pourquoi le Seigneur a continué à biso pour ce pays. Message ezali o ezakle bana nzambe totelema na losambo. Parce que ngonga ezokoka. Na prière na ngata on azo sambela pona mboka. Et le Seigneur a bisinga na tuli nzambe mutuna. Pourquoi Congo bat bazo sambela mais il y a tant de problèmes oyo bat bazo vivre nango. Oyo makambo ebele eza ko se répéter ya mabe. Et le Seigneur a bisingai de 1 parce que bat baza na katsa ignorance vous avez abandonné ou tali vraie doctrine na bino. Vraie doctrine bo s'attacher na croyance o ezali ya batu mususu. Bozokoka vraiment pour maîtriser te o tali enseignement na bino na kati ya mboka oyo. Voilà pourquoi le Seigneur a bisingai yobi sa peuple congolais tangu ekoki lumière e ba ko apparaître na kati ya mboka oyo
parce que le Seigneur de gloire alingi akotisa otali réveil na kati ya mboka. Mais là on a s'appelle nango après avoir le Saint-Esprit comme manga dimension aiba kotali sanga makambo tali ya mboka. Na eko comprendre que ezana plan moko sanga so préparer. Et le Seigneur a bisingai po sambela mingi pona ndeko fayulu parce que namonaki ba betier coup de ba betier masasi namoni akufi nayoka qui passe na motemba et le Saint-Esprit bisinga c'est parmi les combattants oyo bazobunda pona mboka oyo et directement na qui passe j'ai commencé à intercéder pour lui et le Seigneur binanga ezaba plan oyo bazolinga toujours que mboka na bino bo perdre ba élément ba héros bazana makoki ya ko ba ko défendre mboka oyo na lati faldo et quand l'esprit me parlait na bandi komitu na ngamo ko ngabi siko soki faldo ke lelo ba bomi nzambe et loko nini ekoya na kati ya mboka Congo parce que tozomona ndenge politique ezokende makambo tu biso bato toza ba gouverneur spirituel na musala tozosala ko bondela pona mboka et directement l'esprit me dit au tara makambo nzambe nazobomisa et directement namoni ezalaki na batu ebele mais namoni batomboli mwana moko ya mwasi na trône babisinga tala makambo oyo nganzambe nazo préparer na mboka na bino ya Congo nganzambe na yoki kolela peuple congolais nazo préparer arriver ya un oin oya koya akozala sacrificateur nde Congo na bino ekolongwa na se oyo ya colonisation mais kozonga na cap donc Congo après arriver ya wana mais avant wana aya nganzambe na poni mutu oyo akobongisa nzela voilà tango natali boye nde namoni mama Olive na monie na trône ya Congo na bandi komitu nanga Seigneur abisinga oui ndenge na ebisaki oyo bisa peuple na ngai avant fin ya 2027 que ba congolais belé ba kozonga parce que ngonga ezokoka quand le oin viendra ndebo komona restauration ya makambo nyonso ya Congo ko salama bien aimé quand l'esprit me parlait na moni ba bisinga ba érosion kosila Dieu me dit ata bo bundi lelo bokunda ba érosion bo sala boy kimia ekorenia na ta o nganzambe na zo préparer voilà pourquoi le Seigneur me dit abi peuple congolais mingi bazoro bake Congo ekotikala ko bongate alobi wana bango bazoro ba menga nzambe na zo révéler makambo oyo bien aimé le Seigneur ayebisingai ke ngonga ezokoka que peuple congolais asepela parce que na mboka Congo il y a des chrétiens au baluka nzambe ya solo le Seigneur est comme tango atombo la royaume Congo parce que biso toza na république té république eza na colonisation nde ba imposer biso parce qu'il y avait des pactes faits na bakambi mususu ba précédent qui avant ba kondio baza na place et nde ba lukaki lolenge nini ya koeba ko changer maintenant le Seigneur alingi azongisa le cas d'amour na kati ya Congo parce que Congo faut la construire Congo ya unité Congo ya tribalisme et c'est la Congo ya bolingo oh ça ya amour parce que c'est parmi des choses que le Seigneur a tué la kibiso. Voilà pourquoi le Seigneur m'a envoyé n'a pas sa message oyo na peuple congolais na yebi que ça message moko très fort o ba que belé pa ko zongo na ndenge na bango mais ça vient pas de moi mais c'est le message que je reçois moi aussi étant le messager de Dieu batu bazana compassion ya mboka Congo et le Seigneur me dit na pouvoir oyokoya il y aura une femme oyo nzambe ye moko asepeli asala Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux Dieu regarde le cœur et ndena mona ki message wana voilà avant que te ba kopé sa continuité à message ne réponse nangai ndeko chic na question tuna kinga na message o nzamba pesi moto na nzambe na yoki message na yo etikenga mwa muke biso sengeli to lebela ba ko tala biso na TV on a eu que lobby était Martin Fayulu à Rosala, Nzamba Lakissi parce que ils ont révélé ils ont condamné. Ça veut dire que Nzamba Nengal Bibongo, Martin Fayulu est en bonne santé. Mais si en tout cas, un état de droit qui tourne en Moraboye, justice est en place, Barobomé dans le Lengeni ni moto Nzamba. La précision estalité. Topé Zali Martin Fayulu, mais quand peu qu'on a habité Nzamba le Belio, mais quand peu qu'on a moi. Bon, tangu namona ki message o nazaki frappé, na lokali na contacter bande komo bazali bana mboka na poto na ba pays anglophone.
nabisenga bisoki boyebi moto aza proche ndeko Martin boy comme c'est le message nanga oyo bandeko yabisenga yo bango baza ba politicien ba ko analyser on ndenge na ngabi na o imparner mutu na danger non tika muta kufa pas politicien ni c'est important auto ko luka moyen cousin moko aza ou auto comme je ne sais pas so basala kiamo. Voilà pourquoi na leki lisusu pona yebisa ndeke Martin Fayulu ezana ba moko zo se préparer pona ye. OK, ça la coup d'état. Mais nayoki na sukolobi likambu ya mama Olive Lembe. En tout cas, c'est qui est sûr, ba rumeur eko tambola. Mais lolenge mokonzambo ka ko kamamboka kitoko boye, Congolais dans espoir il qui a été son excellence notre président Félix Tshisekedi Tshilombo azonga lisusu na ebonga parce que misala les moni Congo eza munene. OK. Donc papa Félix Tshisekedi ana musala kitoko pa ça musala kitoko et puis ana mambo oyo akanisi pona ekolo na ye. Est-ce que comment na lelo ndenge papa na biso ex-président Joseph Kabila mingi pe baloba ete mboka oyo ekufa aboma mboka Congolais pasi ezali mamokili kidi. Tout le monde a lelo yo oyo abomisi batu tout le monde lelo yo batu ne babimi bimi oyo bakufi bachana nani tout ça ils ont remonté na ye. Ale lobito yo mona ete mwasi na ye pas tant comme mona to comme mona papa Kabila to comme mona mwasi na ye maman Olive Lembe azonga juste na ebonga na ebité quelque part nzambe vraiment côté wana akanisi na to ba ete nzambe vraiment na ebité mais quand peu en tant qu'un homme de Dieu comment ko ça la analyse wala to pe lolengi ni ko mona na makambo wana les koshi komoni eloko ezo sala peuple congolais pasi ezali bomoto na tant ozoko ma sentiment humain ezana place te. Le trône du Congo sera conduit par la spiritualité. Misu ya apprécié toujours c'est le la femme ya Lot ba ebisi bango bobima bazobo ma Sodome ya tali amoni ba immeuble amoni ko lia via malonga abina obimate mais ba ange botala simate akoma libanga mungwa. Le problème de Congo et ça problème il y a notre président Aza innocent c'est un président courageux intelligent sage Aza un avenir moulaï. Mais le Congo, ce n'est pas un problème de quelqu'un, c'est le problème de Dieu créateur. Nzamba zolinga ko sa volonté na déjà mituna na bisote. Je suis qu'un simple messager. Na yebisika onga na moni. Le président a tant de projets, le président ne soit le cas qui passe à un projet. Mais la Bible dit le projet format l'homme vient du cœur, mais la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel. Le cœur de l'homme a plein de projets, mais ce qui se réalise, c'est le destin de Dieu. Le Congo a besoin, il y a Nzambe. Parce que même en Israël, ce qu'on a comment Israël demandait un roi. Nzambe a pesi bango Saoul. Mais après un certain moment, il s'est plus dans Nzambe a donné David à remplacer. Donc, et là qui était que bon non. Et ça qui problème en Nzambe. Donc, malgré tout le mal, bisotomoni, étant que Congolais, Otoyo qui voilà pas comment on a parce que je n'ai pas des épreuves par rapport à Oyo Ndebalobaka nani ex-président de Salaki. Là je n'ai pas des épreuves parce que je ne suis pas politicien pendant le bloc. Moi je suis pasteur, un simple sentinelle spirituel. Malgré tout ce qu'il a fait, on a un problème Nzambe mtako juger parce que la Bible dit chacun de nous sera jugé par ses œuvres. Si abomi bat si asala tumabe on a un problème na Nzambe. On a ngate. Mais na lingena biso que politique ezanda ko ba politicien za bisote. Mais bisoto saka ba message ndenge ezala ki na tango akala. Nzamba ko pesa message na ba prophète ba ko ebisa ko ba ebisi mokonzi. Voilà mboke zo tambola bo. Et si notre président a des projets, courage, tout continue bon. Je le crois qu'il est aussi entouré par des hommes de Dieu. Va intercéder ba bon de l'Nzambe que le Seigneur grâce na yezala so kaza na vision à continuité na makambo na gloire à Dieu. Mais ngai na ko annoncer onga na yoki na ona moni na molimo. Je ne suis pas là pour na koluka. Oh non 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 non. J'ai beaucoup de respect pour notre président, je l'aime beaucoup, je prie aussi beaucoup pour lui. Tozaka na ngomba to na groupe ba intercesseur mobimba o bango ba ebité to le kansu ba télé pour na ngote to soutenir mokonza mboka.
Mais ce qui est là, quand je suis en train de prier, Dieu me dit, oh yazo bongis, naza conseiller nzambete, et Dieu me dit, naïbi sa peuple naïe, voilà ce qui se prépare. Voilà. Maintenant, na ma union soyo nzamba talisio, na lingi to banon na Martin Fayulu. Donc papa Martin Fayulu, message ni okolbanaye en tant qu'un homme de Dieu. Mi bonga asala nini kasi po ete nzamba lobi na yo olobanaye que omoni oyo komela ye kasi soki ayoki message na yo asala nini. Bon, notre honorable eloko liboso na koki ko senga na ye a multiplier intimité na nzambe. OK. Eloko leki nzambe zate. Omoni ba sepela bazana ba conseiller sur le plan ya politique, bazana ba conseiller physique, mais balinga kozana na ba homme spirituel to o bazo tambola na kobanga nzambe. Et pas des hommes ya sentiment. Mais bato bazaka soki un problème akimi na koluka nzambe amemeli muto nsidi l'Éternel. Eloko liboso il faut asala abongisa marche na nzambe, c'est-à-dire approfondir ango et de deux azala toujours maele. Okay. Parce qu'aza mutu Jésus a enseigné biso na Matthieu, albi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Okay. Et si comme abe ou tagato baraté. Mais quand le Seigneur nous révèle des choses, et ça pour tous à la maele. C'est-à-dire atala entourage naie, bisikani na gotsa lokolo, ayeba ko komibate la paix, aluka soutien spirituel, yaba oyo nzambe azana makoki a ko révéler danger, pe ba yebisi. Donc aluka ba relation spirituelle mingi autour naie ke ba relation physique. Yango eza conseil na kopesa notre nom. Voilà, tala sikoyo ndenge nzamba lobi que amoni maman Olive Lembe, amoni maman Olive Abatia couronne et tout. Na lingo pesa pe message moko na maman Olive Lembe Kabila oyo akolanda biso parce qu'elle a rappelé chez biso télévision makasi. Message na boko pesa maman Olive na sepeli makasi parce que ngape na tuna nzambe mituna comment une femme au sommet de ce pays de biloko nzamba tangelinga un amoni motema na ye de deux les ancêtres de ce pays ba accepter azaloko la Moïse mtako préparer arriver à ouais. C'est-à-dire la qualité est appréciée na bon Zambé. C'est-à-dire elo na koebisa ye si azana babolamu ebele ou azo penser na mutema pona mboka oyo a continue salam. Akanga matoi mokili ezana ba lesondi mais azala toujours droit na ba vision na ye. Oyo azana ngo pour ce pays o eza malamu. Mutuna suna mokili azana mabe na ye mo santo azate. Mais mutu faza na ba qualité ebele. Donc eloko mutuya maman Nabiso, en tout cas, que le Seigneur a battu là, naebi que ezali au-delà ya makasi na yo, parce que yo po yebite, oko sala ba effort, mais lobi ya mutu ezala nzambe ne muta bongsango. Eloko za mutu ya naebi que olinga mamba nzambe mingi et continuer vraiment koluka nzambe dans la profondeur. Il y a des gens to sambela kapona Congo, pe pona congolais nyonso. Prière Nabiso ezali que congolais a retrouvé bonheur na ye. Congolais s'appelle. Et ce que le Nzambe a sali ngolu ke makambo to koloba na biso liboso ya ba etando ekokisami kobosa na Nzambe te vina mobimba parce que na ba fort na ote okoma shiko zokanisa makasi ya bomoto ezalaka nango na récompense te mais lisungi ya Nzambe nde e récompense ka mutu. Voilà elo na koebisa maman na biso Olive Lembe en tout cas lola eponier eza été to chité na président na biso Antoine Félix Tshilombo, notre président. Oui. Pour notre président, en tout cas, je le sens et je le vois que vous êtes un homme intègre, intelligent et sage. Il y a aussi la crainte de Dieu en vous. Et là, on a le peuple nous se battre les lions. Bola munayonde ko justifier le bosso nzambe. Continuez koza la malamu et biso posa na biso zali Congo kaka ndenge papa na yo biologique na kolbalo le peuple d'abord. Misala no malamu ndeko sala ke même bato yo yebite bazwa farda ko sambela pona yo. Parce que c'est ce que nous le peuple congolais tozoluka. Le lobiso to ko kufa ba génération na biso future ko ya. Bakuta Congo que y a des gens basala ki musala lokola ba kimbangu basala ki musala spirituellement physiquement le loto tanga ga bango to ça va descendant. Si ba prophétie na bango lobi pe la tinzoto na oyo nzamba zo continue ko révéler biso ko révéler biso et ça important pour la génération ko ya. Yango na ko bisa bande ko nyonso partout nous sommes des hommes de Dieu.
na ba groupe nyonso toza na ngoya basali ya Nzambe. Soutenons notre président que Nzambe aïba ko protéger parce que azape na ba ennemi belé oyo Nzambe moko ayebi mais Nzamba protéger ye et voilà et loko za mutu ya mususu za ndeko Chic président est tellement bon et entourage na ye Nzambe a me compé ko utiliser ba serviteur baza tout autour na ye bazala na aide spirituelle ko ebisa ye ezana ba mabebele to monaka na molimo mais otokoki koloba te mais to sambelaka yambo ekomela bango biso tozwaka faldo wana donc longue vie notre président musala malamu continuer vision na yo zala déterminé lobi na biso Nzambe ndem tasimbi yango voilà pour na président lona koloba. Merci beaucoup Motola Nzambe. Mot de la fin, numéro de téléphone parce que tu comme na souka émission lelo. Bon liloba souka ezali que peuple congolais sepela. J'avais dit pour na bandeko bazana mboka bapaya ezala ba congolais ebele. Je m'excuse bakozonga na mboka Congo pour na kwa kosala musala na ouin o Nzamba zo préparé. Le ouin viendra, vous le peuple congolais et boza couronné bokozonga ngonga ekobeta bokotala basine oyo na metaki kopesa na ba émission ebele. Mais loko mutuya na koyebisa peuple congolais kozala ajouter te bato ebele bakolanda poto ndenge ezali mais Congo na biso ekokoma kitoko koleka ba poto zomona. Mindele bakoya ko sa journée na kati ya Congo parce que ça mboka promesse. Mais loko na sepelaka mingi parce que l'Éternel alingi Congo mingi. Et yango bana Nzambe partout ozali soutenons cet pays par nos prières. Que le Seigneur abatte la Congo, Nzamba abatte notre président en place, Nzambe abatte la politicien nyonso o bazo sela Nzambe na solo, que le Seigneur a continué ko restaurer Congo na peuple nango mobimba bisika tozali. Soki olingi ozwa prophète pona ba masolo o ezali yako masolo en profondeur okobenga biso na numéro na biso personnel plus 243 89 91 67 268 plus 243 89 91 67 268 waneza numéro na biso obengi biso kozwa biso bien aimé na sengi bonne compréhension na balandi nyonso. Nous ne sommes que des messagers tozoloba o Nzamba lobi. Na tangu nyonso même na Bible Dieu avait des serviteurs abanda ko réveiller à tout moment na pongi ya peuple pe ko révéler bango ba secret ba même la peuple. Dieu nous a envoyé pour na ko réveiller peuple congolais que tozo poussa na déjà na tangu ya gloire. Tozala na même esprit to continuer ko sambela mbote na ba combattants nyonso spirituel et physique au bazana amour ya peuple congolais. Et l'Afrique a bientôt là et ko sonner trompette. C'est l'Afrique nde azali na gloire réservée pour na lobby. Congo a choisi pour la restauration ya ba royaume nyonso ya terre. Peuple congolais ozana esengo. Il faut reconnaître l'identité spirituelle na yo, reconnaître aussi ba vaillant spirituel de notre pays, ba Adune Abal, ba Kimbangu, c'est très important. Ce sont des papas ba bunda qui pona biso. Voilà, et logo ko sala que to kopisa prophétie, les ali amour peut continuer à prière na 4 coins tozali, peuple congolais tellement sous la prière, le Seigneur est avec nous. Et logo mon côté koleka avant l'arrivée de Jésus-Christ, le Congo sera restauré. Royaume nango ko za restaurer ba éroser ko sila nzale ko sila to ko koma na ba invention na biso ba bazoyi ba lelo ba ko regretter bazo zona bango te ya mingi eza réservé o ekomema Congo et comme paradis. Voilà ainsi dit l'Éternel. Merci pour la biso nostro. Merci Motola Nzambe. Un grand merci aussi à mon président Félix Antoine Tshilombo na musala ki to ko sa na mboka. Félicitations tomoni ete batu ya solo ka batamabe ba ko kanga ba preuve ko bima. Coup de chapeau, na musala kitoko sala continue toujours na musala kitoko poète congolais et sengeli à vivre na kimia na école na yemoko. Un grand merci à tout le monde qui était bien scotché pour nous suivre. Un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui sponsorise cette chaîne chez Bissot Télévision. Un grand merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Merci beaucoup à Denis Mossolo pour
la réalisation. Je n'oublie pas Elias, hein, donc Moussala qui tourne beaucoup ça chez Bisso Télévision. Un grand merci aussi à tout le monde qui ne cesse de soutenir cette chaîne de loin, de près, physiquement, spirituellement, financièrement aussi. Je vous dis un grand merci. Merci pe na ba orphelin nyonso oyo ba benga biso pe oyo ba soutenir pe chez Bisso Télévision. Merci na bana katakokombe Mbujema Igemene bana ya Kayemba pe bobenga biso na munaki bana ya Lubumbashi pe babenga biso musala kitoko bozo yi sabiso ki musala kitoko, donc toujours continuer toujours servir bono maya kitoko. Merci beaucoup aussi à tout balinga biso te nzambe ya pambola bino. Bandeko balandi bo ki message ya Moussa na Nzambe na bandi bo salango bo comprendre ndenge Moussa na Nzamba lobi. Bon, un grand merci à vous, hein. Donc na bino oyo bo fesa biso confiance. Ce qui est zongité to kutana pona émission sika. Bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle. Monétisation. Oui, première vidéo gratuite. Na Italie, déblocage de paiement. Gestion de vos chaînes YouTube. Protection de vos vidéos. Boostage. Monétisation en RDC. Prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème News Italie site Nayo. Benga Biso.